Allô? Allô? Allô, bonjour, Maman Belgique D. Hey, okanisinga na tongo. Bonjour, maman Fashion de Nantes. Bonjour, maman. Osa? Nasali te naza na vacances. Na obandaka semaine prochaine, Moussala. Wow, indépendant chacho. En tout cas, mikolo yo na yoka. Mikolo na yeli bango mabe kosalela bango ba video parce que nalingi natuna yo question na ngai eza nabengi yo mpo natuna yo na makambo tu ezoleka oyo réconciliation ya Karine Mokondi na Koffi Olomide namoni ke mabe ekoti par rapport a wana yo omoni ndenge nini ye? Pona réconciliation ya grand mopao na nini bandoki babimi ebele sikoyo nga namoni mpona nga grand mopao akomona ke bato ebele oyo bazali koloba ke balingi ye te amoni yango nga moko mpe naza komitunda nalobi yango Karine aboma nani na famille ya bato parce que eza kaka grand mopao te soki kaka na fali alobi ipupa okomona ndenge bakongandongwana awa ekozala lisusu makala ekomata putulu ekomata makala etikali donc nazo comprendre te mpona kaka Karine mopao bazongani esali bamontagne na bato ya mayele intellectuel bazosala banini oyo baémission mpona komona ke mopao asali mabe ndenge alobisi mwana wana Karine ezolekelanga oyo ekomi makambo ya bondoki eya bamakambo mosusu normal te ndenge nini bato balingi conflit ke bato balinga bolingo ezokamwisanga na bato ya mayele oyo tomonaka mpenza baza na mayele meme bajournaliste ya mayele bazomona mabe pourquoi nani grand mopao alobisa Karine eske Karine aboma ndeko ya moko ya Koffi Olomide eske bamakambo ya baminene ekoleka ya politiki ya minene ya grave oyo tozomona ke mboka na biso batuchi barwandais bazozwa yango oyo eleki le plus grave donc eza Karine aboma ndeko ya Kisinjora eske Karine aboma ndeko moko ya Manike ou bien ya Ken Piani na bajournaliste nyonso oyo bazoloba ke mopao asali mabe ou bien Karine asali mabe me biso tomoni biso toyebi ke epuis ozomona na bajournaliste na bato nyonso na biso bafani toza mabe tokomisi miziki lokola propriétaire na biso non tozala na balimite Vraiment. yango wana omoni conflit minene ekomi na bamusicien yango wana omoni bamusicien bayokana te likolo na biso bafani tozali mabe nzambe alingi makambo oyo te biso na ntango ya kala ntango ya bafranco ntango ya barosro ntango ya bamiziki ya kala bakale tomonaki makambo oyo te bazalaki na bagere na bango biso kutu bafana tozali koremarke yango te okoma ale mosusu biso moko ka bafani o nzembo wana franco ayembeli yango rochero nzembo wana biso kaka bafani me ezalaki makambo ya bondoki oyo tokomi nango tozodirige bamusicien mpe balingi yango eza faute ya bamusicien enga mpo na nga eza faute ya bamusicien mama Fashion de Nantes otuninga mpenza question moko ya bien
soki banani bamusicien balobi bastope likambo oyo komona amour ekokota kati na bango, mutu akosala mosala nde na ndenge ya bien na coin na ye. Nayebi te peut-être lokola nzala ekota na mboka, gouvernement na biso ya bondoki oyo bazosala bato baolia bien te, misala ezali te, malonga ya mokili eza te, peut-être nga mpo na nga peut-être eza yango parce que bato bakomi batalaku, bakomi bapesanga kabelanga, bakomi basopeka. C'est pourquoi musique et baby. Et puis bamusicien na biso bakomi baza mayele ya koyemba me ya bomoto baza nango te. Comment yo vraiment kotika bato bafingaka pe ya ote miziki wana eza mabe, miziki na bafingaka tina bapoint faible ya bafamille, bafingaka ti bakotaka ti na baintimité ya bato. Eza normal te. Yango vraiment nini mokonzi ya bamusicien azalaka te po avandisa bamusicien nyonso ayebisa bango batikamaka, parce que so bamusicien balobi batika likambo oyo komona botosi ekokoma na meme na biso bafana. Et puis mingi bakretien lelo oyo mpenza bolobaka Kofi aza ndoki, Kofi aza magicien, Kofi lelo atei bino ti, atei bino bakretien ti, omoni bozaka na bino na bolingo ya lokuta mpo mingi bafanatiki ya bamusicien bazalaka soi-disant basambelaka. Tomoni bino Kofi abimisi bino lelo na wazi, boza bandoki, boza bato mabe, bolingi yango na Kongo na biso ekobonga te. Kongo ekobonga ndenge nini ntango tozoluka guerre? Bozoloba tolingi guerre te biso na este kuna guerre eza me bino moko bamusicien yango mitema mabe bokomi nango. Nga na kolobela mingi bamusicien na biso bokomi na mitema mabe boye ndenge nini? Bowana bolingo te, bolandi exemple ya baya na bino bafranco te lokuta boye kaka na guerre likoma ya nini ya bavoitire ya bamituka ya bandako. Bosata na minimum te bolingi ki ennemi baguerre moko vraiment eza na mituna na makolo te. Vraiment nini yango boye? Nga namoni bamusicien nde babongisa, bamusicien basali bachroniqueur na bango, bamusicien basali bafana na bango, bamusicien basali bagroupe ya kofingaka ya kotukanaka entre bango. C'est pas bien du tout. Nga penza vraiment ezolekela nga surtout na makambo ya Karine nde namoni ke ya totika na biso ndenge tokende koloba gouvernement eza mabe. Non, eza mentalité na biso, tokomi na mentalité ya bondoki. Batika mopao bandeko. Yo mona mutu vraiment nayebi te ma façon soki nazoloba mabe lobelaka nga katisanga loba te mama Belgique de ozoloba mabe. Nga mpo na ngai meme babi makambo ya pamba ifo bondoki na kati. Tala mwana wana ndenge akufi mpo na nini? Jalousie. Bakoti siko kisi ekoti plus beglise ekomi ebele. Yo moni te oremarke te plus église ekomi ebele plus bondoki mpe ekomi ya grave. Mama Belgique de naza d'accord na yo. Oyebi na Congo nayebi te soki okozala d'accord nanga na Congo banganga bayokanaka lisusu te. Banganga wana bakoma na baeglise, banganga oyo bazalaki na Kisasa bayokanaka lisusu te, ekomaka prophète wana asali eglise na ye po alingi te baloba aza nganga. C'est vrai. Nayebi te so oza d'accord nanga. Naza tout à fait d'accord. Nasali examen de conscience nalobi mais liboso ezaki boye te, bato bayebaki nzambe ebele te, mokili ezaki bien, ezaki na esengwa.
ezalaki kitoko toakovivre bien me kobanda tokomi beglize ekoti bondoki nde ekomi ya grave bazotiela bapoison na kati ya beglise bazoyinana na kati ya beglise oyo tokomi mpenza na fin ya suka ya mokili suka ya mokili nakomona ngo na basigne ke moto asenga pardon bato batelema ye te boyina mokili mobimba boyina kaka motu moko c'est grave ezolekela nga ezolekela karine yango mpe aza eloko te aza na ye na biloko ndenge bato mosusu baza nango te aza ne kaka mwana moko boye ya mama Charlotte azomeka bavi na ye me bato batelemi lokola ye nde azali aza na bamillion azali na bandako aza na bavoiture mais non c'est grave mwana bato mwana bato aza simple comme l'eau comme mai mwana bato aza ne simple aza na eloko nini mama bakretiaka bango nyonso kisi njo bakretiaka nani strufete nga babengaka strufete ye mpe akretiaka manike nga nabenge manike ndenge nini bango nyonso bakeni pia na bakretiaka bato tu bamiziki bamizisien oyo abona ya karine eza ya grave ya karine nde ezolekela nga batie mwana mabe donc batie vraiment na monde na bango ya ténèbre il faut ka karine aza mwana mabe il faut karine aza mwana mabe bakisi njora babosana ata mwa bolamu mokie oyo ya karine nani manike abosani donc mwa ata kaka na songe ya lisapi ya bolamu ya karine me ezolekela nga ti lelo oyo nazokanisa likambo yango nalobi o me nini yango boye donc bakobanda mokolo nani karine bakoyokana na nini na karine na fali pupa na ipupa ekozala fin du monde non bato baokufa bino moko bomonaki ndenge basalaki mpona Fabregas loko aza ne mwana mokie aza nano na mentalité ya mikolo te andimelaki bango abangi andimeli bango azoregrete omoni te nzembo na ye ekomi esuki ka na nzela azoregrete Fabregas yango wana eza mabe kutu na banzi likambo oyo na banzi ekosangisa bamusicien mpe nganga na telela bamusicien bolanda biso bafanatiki te tozalaka na balimite omoni ndenge bokotisi biso ntina bakati ya bandako na bino bokotisi biso ntina baintimité na biso tozobanga biso lisusu te nalandi manike azoloba na mopauke aza complexe donc manike nga kutu na kokolobela mopau te me manike azoloba na nini ye soi-disant fanatique mpo nga naza na nga fani ya mopau te naza na nga fani ya mopau te me nazoloba je ne peux pas dire ça aza complexe moto oyo asali bamiziki ebele moto asali makambo ya minene oloba ne lelo complexe na eloko nini vraiment epuis ndenge karine aza wana karine aza nani na mopao karine kaka une karine aza na nani na mopao oyo lelo soki mopao alobisa ye ekomi ke grave akobotele bandako aza nango akobotele bavoiture akobotele na bamingongo akobotele makambo tu mais il faut être tozalaka mpe lisusu mpe na mayele na motu na bachroniqueur na oyo bazosalaka baanalyse ya bondoki baanalyse na bino eza bidon eza ntina te yango ozomona kuna na nini na Congo kuna na mboka na ngai le Congo ezobonga te mpona makambo oyo
makita na makita makita na makita bomoko eza te tokotonga mboka ndenge nini yango na bango pe bakotonga miziki na bango nini tango kaka oyo kuna abimi ngai mutu nalobelaka kolobela ngo lobela makambo ya miziki te ya kofinga ya kotuka c'est pas bien c'est pas du tout bien ba miziki yango pe soko otali mingi pe eza na ba conseil te Mama Belgique zela nakotisa mutu nakotisa ma Mireille kokata te oh nini yango boye bandeko non c'est trop c'est trop biso pe toboyi pe ba conflit wana biso tolingi te omoni likutu Karine asali nini nga nayeba akutu makambo ya mopao te nayebi yango lelo mpona Karine lelo na bani kotala nani makambo ya nani ya ipupa mpona Karine eza bien omoni liberté moko ekomaki bongo tokangamaki kokangama vraiment bafani bakangamaki c'est pas bien. Allô, bonjour maman Mireille. Okoyoka nzembo franco na liberté toza wana na analyse en direct na téléphone tozolobela mama Belgique we explique ye mama Mireille akoti tozomona makambo awe ekomi. Bonjour Yaya. Boni, olandi bien? Oh, par la grâce de Dieu. Maman fashion de Nantes abengi ngai awa nazalaki awa naosala mwa misala na ngai nayokaka telefone abengi nga amitungisi mingi mpona réconciliation ya Karine na ya nini putulu emati makala etikali donc ebebisi bamoral ya bato ebebisi yango na ngai nalingi natuno Karine yango azaka nani Karine yango aza nani po mukili mobimba telemela ye aza nani mukili mobima ezala contre ye na ba journaliste na ba fanatique na ba peuple na ba nani contre balingi bamoni mabendenge réconciliation esalami ya Karine na grand mopao yango wana atuninga yango na nga na yebisi ye mwa ndambu nalobi oui eza biso bafanatiki tokokota toza na balimite te toexagere na ndenge ya kozala ke tozala bafanatiki tobebisi yango wana conflit ekoti na bango tala nano papa Wemba akenda na ndeko na ye balobana te mpo na biso bafanatiki mpo na biso tomemelaka bango makambo ya bien te tomemelaka bango ka conflit kobokabwana eza bien te aimons-nous réellement tolingana mpenza ya solo eza bien te bino bokanisi bato mosusu basepelaka na baconflit na bino wana ok mama Belgique de natake nde plus bamusicien balimbisa ngai na ya na ntina na bino te me naza mama nalingi natia bino na nzela c'est tout na na contre mutu te nalingi bozala nde bien moto abeta miziki na ye na coin na ye. D'accord mama Belgique de otikela un peu parole na mama Mireille na question wana parce que na 25 so ekomi 25 minutes na okata émission et voilà mama Mireille olimbisanga na zio na contre na zio na contre temps ezalaki prévité pour na sala émission parce que c'est trop pour na Karine Mokonzi na Mopao Mokonzi c'est vraiment grave. Moi je suis d'accord avec Maman Belgique, je suis d'accord à 100% denga lobby. Ezali kaka ba fanatique nde mutu babebisaka ba musicien. Bon, ndenge alobi naka ya Karine Mokonzi ata ndenge tomoni réconciliation ya Karine Mokonzi esali mbutu mbutu. Tikana peso exemple. Omona keno bato ya motema mabe baza na sima. Amen. Tomona tango nani Karine Mokonzi abandaki ko crasher nani Koffi Olomide babandaki kozala toujours na njora bandaki kokende na ndako ya Karine azolia nani makoso azolia ba mabumu na ndako ya Karine namona kinjora tango Karine asalaki anniversaire ne si je ne me trompe pas na kopesa nete oyo balataki ba pyjama oyo balataki ba robe de nuit
ye mpe nzoro alatisaki ayaki mais si réellement azalaki moto moko ya bien ou bien alingaka mpenza kofi na ndenge ya bien neti nga ndenge naza na mama Belgique boye ou bien peut-être namoni ke no mama Belgique baza na conflit na moto moko bayokana te lokola nalingaka mama Belgique eke naza pe moninga ya moto wana nakokende na pembeni nalobi ndeko na nga nalobi ke atia na se tika makambo oyo neti nzoro akokaki pe kosala yango na ndenge ya bopete ntango bazalaki na Karine parce que Karine abandaki kokrashe kofi mais ye azalaka na Karine akendaka na ndako ya Karine baliaka et ça montre que ezali nango clair c'est-à-dire bango babandaki kosepela biloko wana ezala po bango ntango bakomema kuna ba porte parole bayebisi mopao balobi omoni afingaka yo tia biso lara biso tofinga ye et c'est-à-dire en même temps bazoyepa Karine bazosepela na bamakambo wana en même temps bazongi pepa mopao donc ezali façon na bango po ba vivre sont des flatteuses ya basi ba manjan ozomona donc position ezalaki te yo ozomona kisi nzoro abandaki kozala na Karine omomo Karine mokonzi akrachaka azokreche bato nyonso tu wana nazopesa exemple ya Joël ya Jaël aza na makambo te mais nazopesa exemple Jaël azalaki danseuse pa Kofi ozomona mazalaki pe bien na Karine tango Karine abandaki kofinga kofi pona nini na bango nyonso wana babandaki pe kotelemela Karine te vient na biso boye na boye te kisi nzoro abandaki koza pona komona ke baza motema mabe et c'est-à-dire babandaki kosepela ndenge wana bango ba profitaka na sima ya Karine baliaka siko pona bango bazomona na landaki Merveille ya Rambo alobi keno tango kisi nzoro aleki alobi et puis abengi alobi ote asepeli te jamais Kofi bakoyoka na Karine et d'ailleurs kutu kisi nzoro alobi ke Kofi apesaki oyo 1000 euros Merveille ya Rambo alobi ke est-ce que wana eza problème est-ce que yo monaki 1000 euros ngo c'est-à-dire yo kotisa rankine po Kofi apesi nani alobi ke no yo po ofinga pe Kofi ofinga pe ye malimbisa pe yo alobi Kofi azali lokola nzete ya mbila ozokata pe ozobota Karine asimbi kote na yo pe zala kaka na kote nga pe mama Rambo mais soki Rambo onazala pe na kote na ngai donc conclusion ezali ke bato wana nde mutu batindaka bato babandaki kotinda nani Karine afingaka ba musicien po bango bakendaka na sima bakendaka atala eza impoli tala ndenge aza impoli ozomona ata ndenge tomonaka bato mosusu bazofinga Karine wana ba musicien batindaka bango te Kofi akotinda bango te kekende ofingelanga musicien boye bango nde bayaka na kiflaterie na bango tango bakofinga yebi ke soki vie nanga atali video wana akotianga mwa kamara yango likambo ya kisi nzoro tokende musika te ya lobi ka afinga kisi nzoro afika konani Karine afinga mwasi ya Kofi afinga na Kofi mais ya bandaki kozala na ndako ya Karine di premier au 30 azolia mabumwadali na kiti aye na anniversaire nga soki nayebi ke nalingaka mama Belgique te eke namoni ke mutu alingaka ye te nakozala pe camarade na mutu wana te nakozala nango te nakozala te parce que nalingaka ser nanga mais tant que ngai mutu moko aza wana amakaka mama Belgique te en même temps nga naza na ye seke na encourage ka seke nalingi bazala binemi donc mokili eza mawa trop ete ya kaka ba biso ekote na biso ya bafan yango moninga na betaka sete parfois tango nakotaka na ba direct oyo ozomona tango ozokota na direct fo yeba makambo nini yo koki kobimisa tango moni Kofi batie nani na seye na Karine yo zo yeko lobolo bi te tolia ne na fourchette tamulai o te tokeba o la baronne za la prida non wana ozotia susu ozopelisa moto parce que parmi pe ya bafan wana bafan pe ya Kofi pe bazali okay bazo kosenga pardon pona kosala boy kenda ta na police pesa ya ta me yo tango ozoya yango mama Belgique alobi ke eza biso pe ba femme ezali ba femme nde tozopelisa moto tango moni Karine yo za fan ya Karine oza chinoise atie na sena Kofi pourquoi koyeko ba de bêtises na ba direct ok bete ka Kofi akoboma bato mais kalakalo oyo ngai na za ma grande surprise Karine alobake babandaki kobima na Kofi soki na baro na ba boulevard kuna place abandaki kofutela Kofi azabie babandaki kolia na ba restaurant kalo ya boma yete kaka nde akoyeko boma ye na poto awo non bopesa bango kaka conseil ke non makambo wana ese répéter lisusu te ozomona ese répéter te yango ozomona bato nyonso bato nesi bakiti nzoro bato bazotelemela wana balingaki barando po baprofitaka na nsima c'est clair mama nanga c'est clair et net eloko na koloba yango wana ezali clair merci mpona bamusicien merci mpona bamusicien na biso nga na koloba kaka ke bango nde nakoki koloba ke bazala prudent ozomona bango biyoka ovie na biso mutu moko akomemele kaka fo information boye sans vérification omoni peut-être akangeli moninga na ye kanda makambo moko ya ndenge wana babiloko ezanga tina bango pe batika makambo ya bapeti
bameka nanu koéloigne mutu neti Kofi we nani Kisinzora azalaka na orchestre na ye te Kisinzora atambola partout Kisinzora ye moko azomibenga Kisinzora wata Kisinzora soki nosbi Kisinzora ye position eza te mutu neti merveille ya Rambo wana nde mutu akobeta to lokeno ngai Rambo Kofi parce que aza na position moko azali porte parole mais ba Kisinzora ba mama Emily tout le monde wana bayaka kosala nini na ba orchestre ezali faute ya leader na biso batika kopesa bana wana ba opportunité batika kopesa bato wana ba opportunité bango nde mutu bazokotisa mbutu ngulu. Ok, merci. Nalingi bopesa momoko na Koffi Olomide momoko na Karine après to 4 émissions. Ok, ngai pona ngai na koloba na Koffi Olomide to sepeli ngai deja na sena lobi mingi je crois soki alandaka mama Mireille de Hollande makambo nyonso ngai na lobi mikolo oyo naza pour Koffi Olomide azali baoba azali un grand leader ya mboka na biso lokola bongisi na petite sœur na ye akanga matoi parce que na minute oyo makambo ekoya de gauche à droite oboye na boye mais loko na sepelaki Koffi alobi boye alobi ata bolobi Karine abandaki kofinga ngai mais du fait que na tie na sena bongisi na ye naza sire quand même que na kofinga ngo ekodoze na yoki pasi na liloba wana donc pona nga na minute oyo papa Koffi ayoka makambo bato bakoloba te côté pe ya Karine pardon ezali eloko moko donc pour senga pardon c'est-à-dire on reconnaître eloko moko boye penza et puis pardon basenga kango une fois deux fois trois fois 10 fois te pardon ezali eloko moko basenga kango une fois lokola mikitisi déjà etika la sala lisusu ba erreur wana te pardon basenga kango pamba te soki ekomi lelo sali likambo pardon c'est que ekomi biloko moko ya lokuta donc ata le niveau ya Koffi aza na bana pe ya mikolo koleka na ye aza pe na bana et puis pe natala Koffi pe atala pe quand même que non Karine Mokonzi aza sœur na ye bien kasali eloko moko te mazali mwana akoli na kati ya musique ayebi bango nyonso très bien bazala bien batia bakoto na matoi balanda bato te c'est ça eloko na kolo. Merci nakanisi émission na ngai esuki wana mama Belgique de na sepeli na intervention na yo mama Mireille na sepeli na intervention na bino nzambe vraiment azala na kati na bino et azala pe na kati na nga tokoka toujours kosala baanalyse ya ndenge wana mikolo tokomeli bango système ka ya ndenge wana. Merci mama Mireille ya Hollande, merci mama Belgique de ya bino. Ma fashion